à propos de ma caméra, c'est que les beaux-frères Abenga que l'une y a les caté, ça fait 4 jours, 5 jours. Numéro à moi, c'est les caté, n'a qu'à vérifier. N'a qu'à vérifier, mais effectivement, moi, c'est un Azan il paraît qu'il a voyagé à Brazzaville. Si il aurait quand Musinga à Brazzaville, à Ibsaki Mobilité, Mobile a voyagé, il est perdu à voyager à Brazzaville. Mobile n'est à habiter à Brazzaville. Chose étonnante, à Tiki Ndaku, Kaka Bongo, Mobile habite à Tiki Nandaku, mais il y a à Tiki Ndaku Bongo, à Tiki Mona Banane, à Tiki Bajen garçon Momi Balé, on a tenu Bango, Boza Banane. Donc, il y a une explication où les gens ont fait ça. Il y a un peu flou. Et les gens qui ont fait mon téléphone, il y a un voyage, il paraît. Il y a un peu sombre, ceux qui vivent ceux qui vivent là-bas, d'autre part, on a commis un peu de lemba. Surtout, il y a un peu de côté. Donc, on a un tika, on a changé de yango. Betele maboko sepela o regretter poani tonga na zolo bomo na mabenga na semna que femme noire wana boko zwa o wana za no débit boko zo suite après. Donc d'autre part na komi ko baye makasi na komi ko baye makasi na bikina bisayo grand frère na yo Ramsès aza dessus na ndenge moko quartier. D'autre part na mo pesa o raison na makamu na ko mo koloba ndengo zo boya ma mwasi wana comportement neza mabi yo ko voyager ndenge nini otika ndaku na oboye pa ba individu bato yo yebite ndaku na biloko bieza kuna na kati ba koya ba jeune wana ndenge na mona yibango na ba couper ba locks na mona vraiment que rien ne va là-bas, rien ne va, laisser aller trop. Je suis déçu na yebite aya yeboka mona omoninga ndi eza na pese faute eza yonde la guna na bofu no ndi na pese no oui pour bonde ko nzimela le nga na zo boya bozo mona lo kwa so ndie ke nga na jalouse na ye on dit so ndeni bon moi na niveau to komi ba garçon ba baza ba nani ata yo moko ceux qui za ba criminel ceux qui za ba chèque ceux qui za ba nani alokotika ba tu bonga kia akotika ba na kata nina na kata nda nga na okende kuna kokende te ngai na ebiso ke na kokende vraiment je m'excuse na kokende ben ebisi yo okende kuna osani po ba jana na mona kikuna ba yo manquer yo pamba ba yo ko sala pe mabe kuna esala bien ceux qui te kutani ngala bango to koyeba nani o manquer muninga ngai fona kenda ke koyeba ceux qui za ba nani e bo so za mi bale ya femme no andai na ba kuna kata ndako ndenge na mona ki ba jana wana ba koza mbali na ete ba koza mi yaponaka yapona yakale sont peut-être alors lipo mateko fela za capable de pomoni ba jeune wana te na ndimi teke ba femme noire capable de tout na so bisayo femme noire ko se rabaisser tina ba niveau ba jeune wana okama so keza bongo yo quand na Brazzaville ndenga ke kuna ko sana ke libala mususu tanga kozonga aye deuxième libala pas Ramsès troisième akosisa na Angola ngala ko kendela ki de ko yeba biloko femme noire atikina natanda ko so za banani yonde so zu décision lobi kaka non oui bien kende mais na lingité ro kende kuna ekoma ba désordre ekoma boye po bazaba na mibali so ba luki désordre ba kutu appelle désordre c'est bon ngande tembe tala kutu na bosani kutu ke batindela ki o maloba et pas noela makese ke na salon sam alobi ke ba plante moko ya sike yewana ba kabelo mo yewana ba plante mo bien OK nota la sauce epel nango comme ça na zuela yo atami non bazaka juste na entramo fleurir wana na se immeuble wana na se wana abima ba rivage za au CP la makasi ça va non les capé kuna menga et na ndako kuna fona koma na koma pas Ramsès koma me makele nete koma mama makele ba pesa yana ngasanga ki mukolo na ndeni nga simba te femme na yazo ka guerre nanga sakane o inesiti malinga pe kane na uchepisa bino na kubenga bino bozala na ba fifi kelemba na Patricia Matondo ba Mama Elise mama na Betty bosanga na wana pour bosala réunion moko extraordinaire pour nanga na quartier na robana depuis na numéro 1 ti na suka mwana moko ya quartier ji pona bonane donc pour ndenge ba fête utiko le kaboy na monani te dina zolinga na profiter mono tuninga le kambasal nga uzanga sande lopango mondeno batikeli ngai moi ça lobi vanda wana sala nyoso yo lingi le roi posa ozana pa capitaine Matondo
na kambo kolo capteur Matundu profite le débat Nico Sarkozy na pa kibwe kata na kate okutana na MP4 papa mokolo ndako ngai oyo katiki babeta na pa ba récupération talaka ba kitchen eleki misuni mingi yoko na yebisa ki no okende na yo déjà nga déjà na ye okende mais nazo comprendre te fa okende jour wana olali kaka ndeko munene bongo so bandoki babimelo na buto tambola nga na yo ezoni moloko nga no nde toye pena donc libala ngo eza ya biso mibale ekufeli te monde ba artiste yango wana yo moko yebi ba artiste ki Mario et on va nous embouter. C'est fallait kota ki Mario. Pour un kangai. Est-ce que tu as kota ki Mario? C'est pour te mon émotion les bien. Tu faut pas. Mon porte. Il faut pas se faire chambre mon ko ça lokate. C'est que chambre mon ko. Omi tika yo boko. Omi te to toujours à logement. Yo. Kambanga no. Yo. C'est moi ça mokonzi. Yo bala. Omoni na zaboye. Ndenge zaboye. Ngandi zaboye na za leader mo bote ke no misisa longwe pa na ya yeka pa leader, à côté pa leader na métier. Grâce à l'idée où t'es que non, musicien, à ce moment là, n'engagé naïe, musicien au boudé, musicien pas dans l'orchestre, dans la zone, yo t'as temé. Ah, mère, mère, yo, mon collègue yo, tu n'as pas matin en poule. Yo, chef d'orchestre, qui combien de loger? Loger? Ah, mère, yo, tellement. Oui, ça n'y a. Ni au coup d'un grand pour tes mères. Moi, c'est nanga, après tes mères. Moi sinanga moi sa président oui la Mapata oui la Amida oui la Syria Eglejo oui la Ngulima donc maman Mokonzi Mokonzi kaka boye président naza chef mère abenga kinga bino 15 les gars na bombela ko mwalo moko mais tina ba te conseil na le pont wana ba danser zwana donc moi bo sali clip na bino ke no yo oya kana ko pesa ki makamu yo beke ngana vona na pala modèle ou pala oui palo des ans dans 4 douches yo kana ebisa combien de chambres? Il y a 4 douches. D'avance, il y a bouillé. On a dit que awa. Mikolo répété, bando salema awa. Pechaza na boisa. Toza ouais. On a kaili na Copperfield d'Afrique. Le rappel élection ça kuna na profiter na kende pour ba congolais ba na poser changement na mboka na bango. Ngani na koyemba nzembo na kosala bango ni. Mais président, on informer des chefs d'orchestre président. Informer you le long watch. Yo olena na mouvement o. Président, donc ce qui orchestre musique fera kolia. Et bon vous en a kizengi na famille. Na taliso na bi pour que ce soit succès. Les kizengi na famille na bino obangi après le bio yo chef. Mais yo ndo vous tant que travailler ma casse na orchestre on a bunda na teka bilamba na nga poto kota ba studio et président. Ah yango le sacrifice. On va continuer à ta kulu tuna biso. Ah, bana chance makasi. Olingoyo okute si te pese moi pas mutu mo quelque part. Po eza facilité. Yo ebisanga na mboka ngona esika bokenda kuna. Obala na yo. Pour ozelso bozelisaka ba fille yango ya biso ya kinya wa boy to ebite kuna nini ezala. Po kuna so koma ki engagé. Yo kendo obika okeka neti okeko luka. Kokende ko luka ngone ti mutakeka ka magasin kitambo azo ya kozonga kaka ba karate ape okeba mvula na bamvula. Donc ozwa moi bébé na omo botika zela kayo. Non, ganser. Nako ko salilo ko mpati liste. Yango moni na ndako benga trop famille na ngana kisasa pour ba se décourager te ba ka moi nyoso ko ka kutala. Ti liste ba solula na e. Ozomo pona ko la kiseke na kenda kite pona ko zo petit chéri ozolo wana ba bilo ba metela kenda pona ko luka vie. Pona ko luka vie après na pona ko bala. Donc c'était ça mission na ngai et yende a permettre ki na pena kende ce qui a permettre nga pété engeza difficile nga mona lunga makuna na kende Angola kwa kuna vie vraiment difficile donc c'est ça na posa kose siko ba avantage nyonso wana ozokomisa wana totikala wa bona tika komona tateketa mo appel moko boya rapide ka ko mutala que za rolali mo appel yaka moi ça yango batindi ya boya na agence boy na tika ko yoka te siko ba avantage yango ozokomisa ba avantage ba bon yo moko miye bien loko yeboye total
donc baavantage oyo ozokumisa wana tomona yango mpe tomona yango mpe tomona yango mpo ntango otiki eleki ebele akokaki mpo ya mosu oyo okuta ta mwana moko ya 5 azalaka tellement mpe biso famille tosepelaki te amipesi mpe discipline eloko tokumisa ye nzambe amipesa ye discipline moko ya kovanda kozela bolokolo ye se koye en forme sala makambo alonga makambo eza nango bien naolinga te ebima lokola ke omoi lokola grande sœur atilisi ayisingaki no totala soki vraiment mpe okosala nini nasala yango mpona koprouve te omoni naosala yango na ndenge ya baserment bolingo na nga natilisi nde tolingana donc naolinga osala yango te mpona koprouve bato ke lokola nayebo natika ye 5 ans nabala ye kaka te eza vraiment ntango nango ekoki ya na honoré tilisi donc il faut na honoré bon esanga mpasi naokai nanga babiloko nyonso to naze nangola nayoki kote bamenance naoki presque tout mais tellement nazali na confiance na ye oyo naoloba ngo ça me vient de là ezotanga vraiment na motema donc nako-honoré parce que 5 ans c'est beaucoup eza ebele ya kopatiente nayebi kisa seza mboka otika mwasi na nsima zelaka o te bakulutu bayemba ngo eza vraiment vrai mais na oyo tilisi asali ngai en tout cas azo mérité vraiment que na honoré na ko honoré en tout cas bozana bino kimia bozala kimia po monto oluka botula ngai na otikele jamais po atana lifelo na olande ti na lifelo pe na bomia bala ni balé parce que bon nazo manquer même na habité moi contre l'émotion ngisa ti ti na fa na ni pene boy na ngi bati mais Dieu bon mais nyoso ezali na yoki bona badage yango bopesaka wana bakulutu baloba ntango mpe noza kobotami te me makelele yango boninga kopesa dage wana vaike oumela mpe eza kopola te mpo so oyo ozokende olola moto oyo aza na lifelo bie so asala kofaka kota ya lifelo chance mpe motu na akoti kuna te gloire a Dieu na asepeka leloko moko uti oloba oumela eza kopola te seke ngai oumelo na umeli libanda na poli na ngati donc naza na ngapio na mwasi esengo na kala na mona esengo wana na longi na ye na mona esengo wana na longi na ye ata kanda na zaki yango ya bamvula eleki eke nango na mai esengo wana esiko etikala bongo vi na ye mobima amen wana ezalaka amen mpona ya koyoka kaka après 2 mois mwa muzombo moko abimi kuna na kata kokombe otikaka ye na bana ye na nzela makolo yo nde kolanda motu ozozela ye na lifelo wana yo kokota eza okazio epesami wana kuta eloko te wana kuta eloko te soko abi awa te na faire déplacer ya ozwaka oyo ekoki na ye po tosalami kaka po tozala songa moyo ya na chauffe te na chauffe c'est normal yo oza suspension mpe poste na onga soki ngai natiaka na place wana mpo nayeba eke no yo oza wana mpona kodame balider na orchestre baliaka lisusu te ese oyokaka bagrand lider baliaka susu ezala kaka nde bamusicien nde baokufelaka orchestre oyo ngai nabimisa motu nalia oyo orchestre yo ozolobake avant to voyage kekole a toya na babuka lopango mais nalobi ya transport na nga bozopanzanga sango ke bashora mbemba bozopanzanga sango bolobiki nga na ngina lia bino mbongo to voyager badepense batransport na nga famille na bino eza voyage nalinga bombekisana mpo ata toki abidjan lobi bokoprendre eke fo botika buka lopango ata emebi bino na poto bokotika buka lopango obi ser mami so ya deuxième cité ave juma oyo arapproché ayokaki babiloko abike wana eza orchestre ovanda te 15 oza na expérience oza na don oyo ya koyemba donc tika orchestre wana mais oyo eza base nanga président limbisanga na mambo elekaki jour wana lider te yo fofukama nde tina seri yo fosala lokola nani lacoste asalaki nalingaki na metimola libulu ofukami ozoya ofukama yo babeti lider na samba nalingaki na mitimola ono président nanga to pays nalingaki na mibombo
Pona mon président Palino. Nalinga kena mitimola. Pona grand pays yo. Président ya Boka. Leader a Kemba. Na leader a Melaka Bakeneo. Nalinga kena mitimola. Pona président. Yo pasana. Oza pata rode. Ozo za genu za pata rode. Ola nongwe. Président. Limi sangai. Tala ba blonga sa limi sangai. Oui, il faut que tu gagnes la charge dans ma chef capitaine de l'équipe. D'accord, on peut savoir Moussa Moulin na kacha. Yoko tufana na kimia. Wena nga libala lokwa nga indi na memi na libala lokwa mwasa ki libala memi mwana na ye. We kucha chaque je pas mwasa batu. Kuza mutu lokwa ayo. Lile bomba chambre de la MP4 yoka. Tikela rappel leader espace. Tikela rappel couloir. Et ça tombe sur l'idée en ça. Ngai kuna meza na bolingo chambre te. Ngai ngaka bolingo nga na memi ngata na veranda. Omo to kangi portail boy. To na biso na veranda. Mais est-ce que mère azate bongo? Mais siko yo ozo kalenga yo ozo kale biso. L'idée te so mère aye ngana okena nga bikota dekeki la muzungu. Ezate. Okena nga bikota deko ka o motema mère Dan na station ma campagne na komola la tana sa. Mère Dan aebike yo oza pembe na leader. Ozoka tant oza pembe na leader il faut mort il faut tika. Yoko to boka le na tipe ka zonga lela ka yo mabe. Na bukasa. Ba lela yo fo. Mais otala ka balobi te. Ka pays oza soldate. Mais ozobi olembo libanga na ngati lelo. Obike na muta liboso te. Na zo mbonga libanga bozela nga. Leader siko na bien. Pona yana sala nini? Pona moni yo poto pema ne ye na sala nini? Zongo kuna ya kufuka. Bozanga la nondo. Suina na muki. Président otika nga. Na mukata ba erni o erni. Tuza 12h. Na muka 16h. Bozela nga. Na oye kuna fushi. Tana bakita ba moil. Ya na bima na tambola kendoke. Ya boy bazu wapi? Na la divote. Weka azuna 17h. Tala. Uzuru nini? Président Nalobi ndenga muya na azuna 17h. Nalobi na opete na oloba ndena MP4. No keba ngana no wata. Keba ngana no wata. Rozo nzoto hérito kanso ko mériter. Ngana no wata tanga kina maison mais siko yo kamela ngai. Omoni no za baluka apporte sima pelisa moto. Yo faut yo ni mtu lelo yo ni mtu sele biso ndo bakina na danser joane. Ouais. Omoni ke moke na leka ka la gaz. Moke na leka ka yo. Dala. Oui, il faut tout le monde qui na leka ka yo. On va dire le président sur des jours mais Azat au salini mais t'as la suite. Président Bendi. Ah oui, beau-frère Ramsès. Bonjour, beau. Ah ouais, naza bien, na yo père. Ndeni musala kuna? Oui, ça va Nangolu. C'est juste pour vous informer que nalekaki nandaku et pas na yo, mais je suis vraiment désolé parce que moi si na yo femme noire azate a voyagé à qui? Jésus. Donc, ok, kuna, okuti femme noire a voyagé. Oui, a voyagé à qui? A voyagé à qui? Azana Brazzaville. Azana Brazzaville. Dans 2 jours, car les jours où il après 2 jours, il n'est pas qui voyager. Atiki mutu mususu nandako. Atiki ba jeune moko mi balé bazawana. Bango ne va expliquer nga yango que azate azana voyage. Mais elle m'a pas dit ça. Ngale to sola kiteke no ya ko voyager, atiki na mutu nandako. Oui, mais nazo kamwa bof, nazo kamwa ozana raison ya kotomboka po parce que nga nazaki étonné na komi wana boye 2 jours à voyager azana Brazzaville. Ti no benga ye wana numéro na yezo le kate wana nzoka nde aza na déplacement. Atiki ndaku na yo et pas ya ba jeune garçon mo mi balé na ebite soki baza banani. Façon ndenge na monela ki ba jeune wana. Donc le pan vraiment ndaku na yo za na insécurité vraiment makasi. Eza vraiment na insécurité donc na sepela kité. Ngana to sola kiteke akotiki na mutu nandako, c'est quoi ça? Makamni femme noire ça le. Elle n'est pas sérieuse. Ata sérieuse vraiment. Ah, au second biloko inesa soboya, biloko ngango inesa soboya, biloko boye. Ou ça c'est quel genre de comportement? Hein? Atiki na ngana kuna jara mutu na yebite soki nde connaît vraiment. Hein?
position ndako soki ekutaki nini des garçons mais okutaki ndako quand même ça va mobulu eza te yango bengi téléphone 4 sur 5 jours mobu nazobengi ezoleka te akosinali nga te ka déplace ke Brazzaville vraiment ça c'est pas du sérieux ça ouais insécurité vomeza makasi je crois ndenge okutai bato kuna na ndako oyebisi Inès te oui Inès nayebisaki ye bona kobomba na kobonga na kobombela Inès eloko te nayebisaki ye ke ndako eza makambo nyonso elekaki nayebisaki ye atomboki makasi bon frère oyebisi Inès mais akoluka kende kuna ti bon frère bon ata na boyi akokende kaka ye aza déterminé mpe akende kaka akende kobenga na bajeune wana kolobela bango kosala donc akende kaka komenase bajeune wana oyike somo opesanga bavaler okenda kotaka na palin boye emongisanga vraiment ke olingi ngai en plus nayokoka kobosana yo te à chaque temps makambo nyonso osala ngai neti surtout lobi nasongi palin mino raposa te ebandela makaka lisusu kaka ebandela makaka tozala kaka chéri na ngai grand pays moni eloko ederange nga nde tovivre bo nayebi te ozalaka epa na bino ozalaka na ndako tokutana no mfu na baterrasse mfu na répétition wana posa na mwana esika ozala esalanga bien nakoza likambo boye nayemba moko esika ozala sikoyo so problème mpona biongo na telefone tokutana na babalabala komona grand garçon lokwanga azala na ndako te vraiment est-ce que ozope imagine yango natuni kaka na ndenge mabe eza koyebe ngai te nayeba kaka te natuni mabe te wana posa pale mpona mwana ndako omona pale yango nde ezoderange yango na kakelo mosusu te nayoki po omoni chauffeur médical azala ayebisaki ngai papi konzi abika pe ifo mwasi ayebaka ndako esika ozobima po oyebaka esika nini mwasi azobima mpo soki mabe ye azala na facilité kozwa yo yo eza mwasi oyo naolinga na bala yo eza oyo nalingaka mwasi ozalaki sikre olingo ozala sikre oyo bato nyonso to balingaki kaba bandosomba mpo basalela parce que oza elengi makasi osalaka nga munzenzu chéri tuma elongo okesera yemba loba okomisinga lokola zoba libala ezala eloko aliseki te soki ozwi engagement mosusu naya nanga kotika po bomema moto basombaka te naya kotika mokili se boye esika likama ekutana yebi te nayembeli yo nzembo oyo lako ezali sili te yayo na ngai lakisi ezalela mwasali balao ajesese pusani mokolo koyokanga nawe eske yokolela ntango oza na maboko mbanda eske yokozala sangonana na matoi na yo lokola mopaya alinga yo po bonjour. Bonjour. Donc ngata on abima. Ndawe tika na moya bino. Papa. Après tout ndako eza yanga. Nga na yebike yo na mwana nga asala repa na yo abinaka yo za leader na ye. Mais naza mukolo na comprendre déjà j'ai o eleki awa. Mais eza ndako na nga. So ba jeune bino wana bosala yango libanda awa te. En tout cas eza pena respecté pona nga na sepeni nango te. Nga naza mukolo. Ba jeune bino bosala yango awa te. Prochainement eza libanda awa su te. Bon, de toutes les façons, ça peut m'embêter. Il n'y a pas qu'il y ait un qui n'a vérifié mon nom. À comment on a
Akoma kaka. Yoyebi yeso aza déterminé, yeso alobi oui na etikalaka oui na yebisaki alobi okende abenga na ba jeune wana. Merci beaucoup beau frère. Biso pe tozo kangisa déjà biloko, to kangisa da biloko, je crois dans 3 ou 4 jours tozo à Kinshasa. Ah yomoko zokoma na 4 dans 4 jours. Oui. Oui, 3 ou 4 jours tozo na Kinshasa. Mpoto c'est la kaka nini tu as fait des routes, Matinée fait des routes. So fait des routes comme il lobby bien le lendemain et donc toujours déjà. Oui, fait des routes car toujours là. Fait des routes sur comme il en toujours une option. Ah ça va, ça tombe bien. Comment kaka po makamona ceci là. A décevoir nga makasi moi sina a décevoir nga makasi. Nani na uteko sur la lobby na pourquoi? Oui, na Eric Onza na capitaine Pichu Makembe. Oui, parce que capitaine abaki azoka pas capitaine Mwenze. Comme ça bazwa Eric Onza ba ya et pas na yo po balingi ba pesa yo nombre ya bato ba osala sécurité na mariage. Capitaine Mwenze Eric Onza baroya a ça va baya na rozela bango. Baya batikelanga quelque chose wana po na kende pe ko pesa abata sécurité hein. Bato basa sécurité loka capitaine Mwenze bango baza ba soldat ba wangone ba oyibi mambo sécurité tali bango na ba bilamba ya kolatisa ba protocole. Oui, Eric Onza article quelque chose pour préparer bilamba ya bata sécurité wana. Ah oui. Effectivement. Ah ouais, et ça là bien. Ah, très kitoko. Nous sommes bien. En tout cas, Egoleka. Ah, ça va. Merci beaucoup, mon frère. Je crois que tu as fait un chef fort. Merci beaucoup pour l'appel. Merci beaucoup. Ok. C'est ça, Inès. Merci beau-frère. En tout cas, Koya na yo uzala bien. Pour na service traiteur ouais na sola ki na strots Gucci. Yala kana bateka bangombe ba misuni. Pour na mametali misuni, ye ako déléguer batu bakoya. Bakozala. Merci. Retour na yo vraiment na zo zelango makasi. Ça la 2 semaines, ça le rola 2 ans kozanga komona yo beau-frère. Maman place yaka tokibakati. Namoni batu musu ba bimisa ke ba leader et ba groupe basalaka balinga ba danseuse côté musu ba théâtre balinga ba artiste na bango pour nzoka ba comprendre la te beaucoup kutana même na wenze beaucoup kutana même na concert beaucoup kutana même na ninga orchestre aza vraiment sina ngai nazobunda makasi na bala na ngene yo bale bandakala kire badai kuzanga ngai zaki mbongo ma posa na ngai zalaki na bala na âge ya 70 ans pour ceux qui te beti 30 ans après 20 ans après tokokufa na biso moto onyokola moninga azate moni bolingo lelo vraiment moi sire ezate mais yango moni ntango na ikutana na mwasi nanga ngamona moni ke 30 ans 70 ans eza vraiment retard nde nazwi décision nazoya kobala ye nabandi déjà koluka ndeni tosolola na ye po aluka ndeni akutanga na ndinga ndako ndenge na nga nakota na porte déjà ke na ndenge bo reconnaître nga ye nde na presse na ye kaka te tukutaka na ndako tukutaka na ndako ata noko afandi te papa lekasa te nakutaka bongo oiti lelo ezaka mpona lisolo tosolola kaka toprépare mama vraiment oyo aza mwasi na nga baconcert nyonso na olinga nakini na fali mpe na olinga nasala mpe na fere na obeta baleve le rideau kuna nde baokenda ata mpe na biso wazekwa mpa bongaki alinga tobeta zenit na ye ngani na omema ye me moni papi kakol bakutana linga ndeni lelo bazovanda babota bashilo ndenge moko na ngai na momi na ngai donc mare pesa biso chance limbisanga kaka mpona art nde na koti mare bolingo nde esalanga boye nazobala ye dans quelques jours da quelques semaines na osala makasi naya kobala ye nabala ye tovanda na ye tobota
Maman, pardon. Je disais Valentin, je te vois, pardon, maman. Si yo ti. Problème eza te na yo nalimbisi na nga bino mais problème na nga eza nini omoni deja ndenge olobi bongo tosololi problème eza te mais ekóma te ke okomisa esclave na yo ebanda owumela banda oya onikela ko bilamba alalaka kuna nalingi su te naza na mposa oofficialize makambo banoko oyebisa banoko ke deja yaya ye ngani naza boye nafukuti na boka famille mopesa na liste ya famille mobimba na tika bango na diske na ngandi na boka baingisa 10 na 1,5 minutes yo ameng na ngai yo za meng na nga meng na nga te komitumisama na yo te le nécessaire ka oyo tosololi isa mama ta $5 wana ipisenga munga mpe te bomitumisama na bino te nalobi deja botika mezalaka ma fille sois sage. Merci maman. Maman na ko tindela o to nasola na nani. Est-ce que c'est bon? Vous allez vous en monter mon bébé ça ka lokoza mbongo. C'est qui ngaina ka tête mbulba biba pesa nga moilo mona ko. Qu'est-ce que va passer on pese que on la. Ko tu monter la carte facture ko. Bonga ne na sala facture. To kina critique maman ya wana. Maman ko to lobi lo uti maman ko mbinga na. Siko ningo sana ata mwa bimana sabo fanda naye. Ulambi lo uti na kika. Ulambi na ngati. Ah, tukie kaka. Ni Louis ate. Na bambanga ba shamunyo so utu kimwe kimwe. Bo kibela ngwa. Ba shamunyo utu kimwe. ngala oyebisi yo mokili ezalaka bongo mpe tala kini ekoma miseki ya yo ntangola kuna oyebi kini nde ekoma te kini ekoma na tala makambo oleka makambo mibali bakoma kotonga koleka na basi koleka na basi non songisongi mibali bakoma na kini nayebi te sérieux pour comment souris souris nga na kobomo nde na otonga ti nakoso te vie je laisse pas moi je laisse pas mpo nayebi ke nga mo mpe basala ni batongaka ngai nga na otikela okula ndeni masana oyo nani keli nangele directeur ya style mode so tofani bo omoni ke kotonga mpe se eloko ya bato nzala oyo eloko oleza te ofandi manque ya faire vie privée bato kobeta masolo bato mais bato wana babetama mosukutu masolo na yo te dega donc eloko wana leki nango kokota na je wana te eza je moko omoni meme na baangolo toloba wana ke toyebaka biso bango eleka na kini mais siko toyeba yango na dijar nini toyeba yango na jar ocola baocola siko okini esala biso kopasi omoni toyebaka na biso même ti babiloko emataka oyo ekola fufu na bino ekomi soki nini boye oyo bato basali marche boye toyokaka mais sinon te ça va mère omonaka charisme elokwa maa bilimbili ya bele yo bomanga nde na charisme mais lelo namoni oyo na esengo souvent yakakakandeko na yo asali boyealeva ngai aye mpe na baprojet ya malamu mpo na ngai mais ngai na bandako oyebisa yo monga na mission zo comprendre ntina yembaka na biso obulaka ntina solaka na mpe na ba whatsapp ba facebook je cause avec mon vieux ba whatsapp je regarde l'émission de mon vieux le cœur de vie quand tu vois toi conseil gratuit naopesa mpo na lingako makasi oyebi yango na mtika français loba lingala esalo bien wana kutu eza conseil malamu na pesi yo mais kutu tosolola nde na français chaque temps so aza te mosusu bama akotisaka soki angika ayoka kimia so na bandeka mère le mobile de toi il est parti il reviendra en 15 jours en 15 jours Ok, jour moko ok na sumi wana apesi yo conseil ya malamu bonatiki école faut tolukela école moko
Hein? Ok, on a ta cours d'histoire français. Non, non, là je te dis vrai, je blague pas. Moi, on a sepelé ça, non, il y a les bossos, tant que tu es les mères. Vous comprenez? Tu l'as la mère, tu dis Angola, tout le monde a payé à Angola, c'est comment t'es mère? Ce qu'on a éliminé. Qu'est-ce qu'il y a non, c'est quand même. On est élite. Donc, mais ça se passe pas la basselle. Donc, encore bon ça. On va passer encore un million tant que soyez na diamètre mais pas ça mon tamakambu. Yo biti na minute dans na carton na mal à l'aise. Yo ba te. Mal à l'aise pour yo mon tolingo za mal à l'aise. C'est pour faire 10 ans. Yo kabino za liboso ya flata. Ba jeune mo baba. Petit na o na Benoît o mannequin. Oh, mannequin style mo. Et na créa moi kabine. Mais yo ko ça on était? Ya o ma bibi ma bima ba ko bomo na tonga vena ebisa yo. Oh, ba uto probablement na si. C'est que yo nde songi songi. Te ngazala ka so bango ba lo banga pe na baxika malo. Te yo pese ko komi danger. Ngano na. Ko komi danger. Ndeni yo banga batu batonga batu. C'est que yo Tu connais les nini? Connais la sentiment bezala. Connais la sentiment. So ya ye na masolo na ye je te dis oko tonda na masolo bon mo kona ke no zwa vie tino mi ma ba mal no le ka ba ya ka vyalo mal wa ne na ba kuka ba lidi ba kuka no ba kuka te ngaka ti ça yondo beti yango ngana kila ba kuka te ngas ko na bete bo vie yo tele théâtre Moscovitch te pona ka ko bomba je ho fungwa makame ngana ba kuka te yo déjà depuis na funguli valise mo bilonga na na yebi comment on ka bese ko na ba plan bien na lindela fila base tika viwana omoni so ina komo comprendre bien yo pe osala kata di domaine ya bato ba nini chérie ça va munda ba leader nana yebisa ki lobi petit ya kaka ngana ta leader o tiki no ngana sano ba aventure azobima na ba danseuse na ba sentiment ngani ngi makambo ibonga mabongo na pendeke danseuse mo babala leader eza te ke danseuse mo ba sente na pembeni mo me pala zo mo mba eti na mobala ngai tina ngai ngali bala na ngai na yo eza libala oyo bato belé ekolekela bango eza libala moko bato bakokamwa ndenge bomona alternance eleka na Congo Félix Tshisekedi bien président Kabila ndenge bomona siko na mariage na ngano bien président ça de bato wana président sortant Kabila za wana na président Tshisekedi avant wana na mariage na ngana yo et ça lo bien grand Félix mais yo singa obalanga mais tanti moko ayaki omoni oyo tozala kuna na terrasse wana aya ndako ayako gangela nga lobiki yo za mobali na ye siko nayebi te mobali na yango na ndenge nini na comprendre te po jour na ntango omoni ye obengani nga longalonga epi na naolinga na bala olingo bala artiste musicien olingo osu makanisi no bandotia na bato bayaka kodéranger soki bala artiste musicien to moto ya théâtre to moto abetaka bale ozomaka bambanda bwaka ozomaka bambanda kunda tuta bato nti na basere na biso alelaka artiste ye moko ya lelanga na bavocal ya pamba ya kraka ngai ye moko kaka nga azalaki so na oyemba boye surtout vocal na nga ye fa ya pena bo alela wana mati ganga tala oui sérieux ayaki vraiment gangeli ngai esalenga mpe bien wana etula wana momi te omoni oza boza monjenju osalanga monjenju nayebisa oso na omnena vandi boyenaka monjenju yango ndeni nao monjenju ndenini elengi te njenju nabia nga mama koumela boye na akokana na ete combien de secondes moi sur le côté boye l'équipe première chambre deuxième kotana bongisa aussi so bongisa ça nasi ese competition on peut que tu gagnes qui sunga mon lingi au sentir que ndako eza ya ngai na yo vivre le lingi kota douche laver petit na faut laver pour
ngai nazala kafali ngai jaka bisanja na muda olala wa na olala ebongo zonga mama Uko sepena mwa abona sepena elenga nzoto anga pura nzoto loko nini pichwa ina munzenjo namena lo maya pour la température solaire à kisasa bon voilà comme on a tout esprit akasa wana obita nzoka nazwile kaila chérie okote déjà comment bato bakoyeba kengana na bablo tandis que yondo ebisi bango kengana na bapuka soko bandi boye wana en tout cas na wasirte que tovana no na flatter non na silikite mais todo solo là ya na kada ambiance ya mambo silikate chérie kiti mutema tito eli mambo na tio todo solo les mambo silikate so ganga eso endeni c'est tout solo là s'il te plaît todo solo là ben na silikite mais faut atika ba bêtise ifebe pezala kimi ke bisala sa eloko lelezana kiloko elelizana nini na moni biloko fani bwena owezo nezo mama nde baza kofana na papa telo mnopela nde mama mobimba yo te miso mama yango ifi bazanga makambo te abakisaka baucho gangilo awa na bilobaloba olingo bakisa so makambo susu likola makambo susu ifebe comment mela makaya jour wana tito okende ona nzela tokutani na président Anderson Oloa oyo baseka apekisi yo makambo ya makaya agangelaki ye mena omono ndira oyoka mais président Anderson Oloa yo wana apekisaki nga na tiki nakomi mukristo chaque jour na Saint Léopold ngai wana naozwa communion na ngai sikolo oni ozolela kolela sentiment donc yo sentiment okoka kokanga ngo te ifolela bon ndolobi pena